toyeli bino lisusu message moko oyo tolobaka toyelaka bino ba message toujours oyo ezalaka blessant photo supportant biso nyonso mpo ba message oyo ezali ekomelaka biso kaka na kati ya chaîne oyo Ediba TV mwana Congo. Topesi bino bambote de partout où vous allez. Bonsoir, bonjour. Il y a air oyo. On reçoit message ya film oyo. Histoire oyo okoyoka. Ekosala yo mawa. Mingi tosambelaka avant bolandaka ba histoire oyo po ba makambo ebele ezokomela biso na mokili ya tata Nzambe. Bato baza na manque de connaissances spirituelles. Nalobaka na bino mingi na kati ya Ediba TV mwana Congo toyaka na ba émission tolobi tosolola yango. Kosolola yango ezali ke biso na bino tosolola to apprendre ya malamu ya mabe tobwaka pe bopesa ba conseil na ba commentaire. Bokoma na ba commentaire mikolo yo tozomona bozokoma te boza pe koyeme te alors tozopesa bino biloko ya kitoko mais on dirait bato ebele na bacomprendre te Ediba TV ezali nini. Ediba TV mwana Congo azali nani, aza koyela bino nini. Topesa temps na temps bokocomprendre pe bokodécouvrir. Na kati ya Ediba TV mwana Congo toza na bapasali ya Nzambe, toza na baprofete, toza na bapasteur oyo bazali mpona koédifie yo. Si vous avez des problèmes bobenga bokoma toujours na banimero oyo wana oyo ezalaka affiché. Okokamwa bakopesa yo mosala ya Nzambe oyo bokosolola na ye mpe akolendisa yo na maye oyo peut-être eza kokomela yo na impossibilité, mais pas naïe et kozala possible. Sans plus tarder, papa Edi na la rabino toujours ba résumé avant tobeta li solo na biso, avant to solola, avant to kabola, moi moké moi résumé zalaka, mais lelo ezana no résumé mingi te, eza kotalisa bandeko mosusu oyo baza na nzela ya ba internet. Na nzela ya ba chaîne na biso toza kosala ya ba YouTube oyo tozala na mwa respect mingi na basala ya Nzambe. Topesa temps na basala ya Nzambe. Nalobaka chaque fois eloko moko tojijaka bato te. Nzambe ye moko aza likolo moto akojije bato na ye mpe ayebi na ntango nini akosala na moto wana soki aza kotambola na lokuta Nzambe akokanga ye. Topesa tango na temps pour te justice en Nzambe toujours ezalaka juste eloko moko ebungaka pa Nzambe ezali te. Nzambe amonaka nyonso même na oyo eke na sa ya mabele Nzambe akomona boni yo moto mokili lokola nga lokola pasteur wana ou bien lokola prophète wana ojujaka ye kaka bomabe. Tozomona bavideo moko eza kosirkile mikolo na internet bakolobela mama pasteur oyo Kabasele Joël Kabasele. Ngala kosenga na bino bato oyo bokotia biloko wana peut-être po boluka ba vue botika ntango esalama okojije moto na likambo nini preuve eza wapi. Omoni na moto avandaka na mbwa na ye eza mbwa na ye, ce n'est pas un problème. Biso mpe na bamboko tofandi toza na bambwa na kati ya bandako alinakaki photo lobi na zana mbwa ale bo interpréter ou boko interpréter wana ce n'est pas du tout propre. To changer bisalili to kola to sala ba émission oyo ekoki koteya bato ya wana lobaka na bino ke babiloko toza kopesa bino ezali biloko nde kolendisa bino mais boko baloko kota na ba distraction ya sala émission atie na mbwa yes déjà pasteur wana za pasteur monene ateyaka bino. Sans plus tarder tozonga na kati ya nzela na biso ya masolo toyeli bino
pour kolendisa peuple de Dieu na kati ya nzela ya humble serviteur na bino papa Edi Diba oyo aponami na mokolo lelo ya kobetela o lisolo oyo ndeko na waza koleka na minute na eta moko ya très difficile abengi biso na nzela singa po te tokoka kosunga ye. Eza 2 jours passés na sala émission mo politique na ndeko Yves Mopompa na flashek eloko wana na kobetela bino masolo moko mibale oyo nauti kozwa ya makasi mpe bokokamba na nzela ya ndeko ya singa ndeko moko ya mwasi abengaki biso mpona kopesa biso lisitwale na ye oyo tozokabula biso na bino mpo boyoka niveau ya degré oyo ya kindoki, niveau ya degré oyo bato bakomi nango na mokili ya tata Nzambe. Ndeko mwasi oyo azalaki na problème na foyer na ye. Azalaki na problème na foyer na ye, mais azalaka na bakamarade te. Mobali na ye apekisa ye baninga. Mobali na ye apekisa ye bakamarade. Qu'est-ce qu'il a fait? Akendaka na salon moko boye quelconque. Kokanga sa suki, kobongisa suki, kose coiffer. Aye kosala relation na fille moko boye na kati ya salon comme azalaka lokola moninga na ye oyo bazalaka na ye mbala mingi. Asoumettre problème moko azoleka na ndako na ye pa moninga na ye wana. Ayebisi moninga na ye alobi ça fait maintenant plus de 7 mois nga na mobali na nga tozalaka na courant ya malamu te mais nazoyeba te makambo oyo ewuti wapi. Mobali na nga aza ba genre ba garçon oyo te bazalaka na bango makambo kilikili te. Premièrement amelaka masanga te. Aza ba genre libali oyo soki asilisi mosala na ye azalaka na ndako. Mais ça fait 7 mois nabandi komona mobali na nga na ba changement mwa mingi. Mobali na nga komosonga ndako retard. Mobali na ngai asimbaka nga su te tolobaka na bino chaque fois na kati Diba TV tozali baminganga spirituel. Toyebi eza ba émission ezali suivi partout. Papa, bana, catégorie nyonso ya bato. Mais nous venons ici pour édifier le peuple de Dieu. Toyaka awa pour kopesa bino ba bon message, ba message ya kitoko oyo ekosala ke mutu aza kotambola na ba erreur abongisa. Mutu aza kotambola mabe abongisa. Mutu akotambola na ndenge ya kosala makambo oyo ezali kitoko te abongisa. Nde message oyo papa Edi na kati ya Diba TV mwana Congo toyelaka bino yango wana. Bandeko balandi toza kopusa na malembe ndeko mwasi abombi asali relation na fille moko tantine moko na kati ya salon akangaka pe suki akonsidere lokola proche na ye epai ya kokitisa tonnerre ya makambo na ye oyo aza nango na motema asopi masolo. Ayebisi nga mobali na ngai esali mikolo ebele asimbaka nga te. Mobali na ngai aliaka su biloko na nga te. Mobali na ngai 1, 2, 3, 4 oyo mpe ayoki yaye na retour na ye conseil eza nini comme eza kotungisa na mona oza koya chaque fois awa oza koyima oza kolela alors na kosunga awa eza na mama moko boye aza kaka mosika te awa na komema yo pa mama wana akopesa yo solution ndeko kolanda ngai solution ezalaka moko nalobaka na bino butu moi solution ezali kaka ye moko oyo azali likolo mpe se oyo azali alpha omega oyo azalaka liboso ya masolo na biso nyonso oyo azalaka likolo ya makambo nyonso aosi Seigneur oyo soko omonike okomi na suka okomona ye wana tobengi Seigneur ye wana tobengi Nzambe ye wana tobengi Dieu miséricordie oyo akoyokela mawa ndeko yo moto kolanda ngai na bokebi
fongola ni matoi na yo landa papa edi malamu komo ya émission tobengi yango tosolola yango mituna ezalaka ya biso baréponse na bino na bacommentaire kende okomante oyeme otobengi na anglais lak oyeme mpe otika makolo to na yo bato baokota susu te likambo yango eza nini papa edi alelo message ya kitoko oyo ekosala yo malamu oyo ekolakisa yo lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata nzambe mpe kolendisa yo mwana mwasi oyo leta andimi offre ya ndeko mwasi oyo akutanaka nde na salon andimi offre ya mwana mwasi oyo oyo amemeli sango bandeko bato nyonso nalobaka ngo mpe na masese naza na émission bana azosala ya masese naza na programme bana kopesa ya masese moto nyonso te na mokili atangami mpona koyebisa ye maye oyo oza nango na motema na yo maye oyo oza nango na kati ya vi na yo moto tu atangami bongo te eza na bato oyo koyebisa mpe na baoyo koyebisa te eza na bato oyo kobomba okoki kotalisa te makambo oyo ekomeli yo sans qu'on rendre compte erabeteli mwana mwasi wana lisolo mwana mwasi wana mpe apesi nzela oyo ye atambolaka eza lokolo ye na makambo papa edi akolakisa nzela nga natambolaka nga natambolaka nzela ya bana ozana natambolaka nzela ya bapasteur natambolaka nzela ya baprofete nakolakisa oke benga profete songolo pakala nakolakisa oke benga pasteur songolo pakala naza na nzela mosusu te na kati etonga église oyo e ya émission oyo toza toujours na bapasteur mpe baprofete baye oyo baye kolakisa biso maloba malamu ya mosala ya tata yango nazalaka na respect makasi na bato wana ata balobi baza bafaux ou bavrai tozala baémission oyo koya mikolo koya tokoyamba bapasteur tokoyamba baprofete mpe bokoyoka bamarkeli ya baexplication oyo bango bakopesela bino na bawe oyo bawelakisi banzela oyo bino bandimi balandi oyo bolandaka bango na bamateya na baeglise mpe partout bolandake bato oyo bapesaka yo aza kotanga nkombo ya nkolo zala plus focus ya koyoka ye sans plus Allô? Allô, Masasi? Ya Masasi? Boni mama kuna na homme de veillard misunga. Naza déjà na misunga homme de veillard. Au moni tant maman avec église. Alors naoki bien te. Tant bazo sengo mbongo, yo tindi mbongo, bango balie basonge bakati basonge ba memene ba dispensaire mike. Eza sunde ngona te mama. Mena poto na kishasa la même chose. Et loko zo sepelisanga. Banda mama koma na misunga homme de veillard. Kotani mama. Oh mama zongi lokola bébé, bazo zo soya mama. Oh, mais là somoni mama zongi chéni. Maman je dis 3 fois tongo medi popo ndeko nanga elo musu sepelisi ngai misunga homme de veillard ko ebiba oyebike bana courant so kata soki esalika manœuvre pano ya ta bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet efanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto dérangé kaka na mutu na place à la liwana a fini bouton rouge docteur mbango ataka tu sais pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga De so futima on ozo regretter. awa tusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine Mais azala kuna. abela te bazosala examen En tout cas, ya Masasi emoneli penanga na pemi. Bana mama comme na homme de veillard misunga. Emoneli na misu te. Emonani bamboko na kopinda ya pampa bana. C'est fini tout ça. Boko liango lisusu te. Homme de veillard misunga. Ngana bango rendez-vous ka na fin du mois. Na pemi. Te non. Tika ya panda kuna lia tranquille. Apema. Ba médecin 24 heures sur 24 heures. A continuer kuna ngana no pesa ka mbongo na fin du mois. Yebisa bango na changer comme on a comme il bâti misunga. Babe. Voilà des retours na kati ya plateau na biso po tosolola yango na kati ya émission na biso tosolola yango toyeli bino lisusu ya kosolola oyo etikali ndambo
ndeko mwasi eraki koluka ndeko mwasi pour la seconde fois akutani na ye basololi ndeko mwasi wana akoki te alobi mpona yebisa ye osembo omoni mobali oyo ozwakisaki nga na foto wana azalaka mobali na nga abi te mobali na nga tata bana na nga mene abi ya mobali na nga alakisi mpe bafoto effectivement abetelanga masolo na yo 1 2 3 4 mais na minute oyo boye koluka nga nazalaki te nakendaki nde koluka nganga wana mpona yebisa ye ke makambo oyo toya kosala mpa na yo eza mpe makambo yango mpe ekomeli nga donc mobali na yo meme mpa na nga donc mobali na ye eza lisusu te bopikiliki bwa nzoto na ye eza lisusu te veuillez m'excuser bandeko na ngai chers spectateurs bakolanda biso de partout mokili mobimba bakolanda Diba TV bakolanda Papa Edi akopanza Papa Edi akofuata twacha Papa Edi akoloba ba vérité akoyebisa biso lolenge nini ya kotambola na mokili ya tata Nzambe nalobaka na bino mingi toyeba epai nini tokotya makolo toyeba epai nini ya kozala na bwanya mokili ya tata Nzambe sala ningele elakisi zala na ekenge zala na bwanya zala na mayele ya epai oyo kotya makolo na yo eza te partout komona okitisi kaka lokolo omoni okitisi lokolo tala epai ya kotya makolo soki ozwi bwanya wana okozonga mbango kotya makolo mabolongo na se kokende epai na ye moko kolo ye nde azali mokonzi ya bikelamu biso aos te ye nde asalaka ke yo na ngai tozwa pema ye nde asalaka ke vi oyo tokomona oyo lelo oyo biso bapapa edi tokomi kobeta masolo ya boye tomoni mingi mpe tozwi eloko te na suka lifuta na biso yango oyo nde omoni tondimi lelo tosalela papa tosalela nkolo tolanda ye na nyonso mpo oyo azali mokonzi ya bikelamu biso awa ose je répète et puis je vais le répéter plusieurs fois fungola ndima toyi na yo tala oyo ekomi nini ndeko mwasi oyo na minute oyo mwana mwasi oyo nayebise yango moni nayaki oloki ozwinga te nde nazongaki mpa mama wana nakuti ye mpe aza te dans la minute oyo mama wana azali oyo tobengi na anglais runaway akimi donc il faut sikoyo nga na yo toluka basali na Nzambe bongo tozwa lobiko mpona nini te bakendaki koluka na basali na Nzambe te nde mituna oyo tokozela yo na ngai na kati ya émission oyo tobengi tosolola yango mpo lobi papa edi ayela osusu ebele ayela yo mingi koleka esalake chaîne na bino ezwa ampleur eri oza kokoma eri ozali kokoma te n'oublie même pas de faire un petit commentaire et puis de laisser ton M otobengi ba j'aime très bien obosana te bandeko mpona mokolo lelo tosoki be awa mpona mokolo lelo tosoki awa tokozela bakommentaire na bino na likambo oyo bandeko oyo babengi biso na nzela singa tosunga bango lolenge nini parce que nakotya bango en contact na bapasteur nakotya bango na contact na baprophète mpo batya loboko na bango basunga bango makambo nyonso oyo ekomeli bango ke yo moto ozalaka na bizaleli wana erozwi matata na mobali no na kati ya ndako ole okende komona basala Nzambe ole ya mbango papa paedi ole ya ba Diba TV obenganga tosilisa toluka solution toza na baprophète toza na bapasteur toza na bato ebele awa tokosunga yo okei koluka moninga moko oyo bozalaka nde na salon mpo obetele lisolo mpo ye akende kolakisa yo un de Robert lelo oza na problème na foyer na yo faites attention mokolo lelo tosuki awa toki kopesa mbote na ndeko Bimama Simplice Umbelembele na mboka Paris mpe na ndeko Franck Matwasilwa de Greffe na mboka Paris toki kopesa so mbote na ndeko président Dove oyo aza kokamba
ngomba monene na monga fula Asbel oyo na kombo ya retrouvaille deux anciens de monga fula toki kopesa mbote na Gino le boss, c'est notre star na biso ya Congo, précisément à Outina commune ya Mongafula, aza ko évoluer na kati ya groupe na ye, donc topesi mbote mingi na bandeko nyonso tolingaka bino mingi, mama Augustine Kota, trésorier monene na kati ya retrouvailles des anciens de Mongafula, topesi ndeko Christian Chicha, deuxième trésorière na kati ya forum na biso monene, toki kopesa mbote na Papi Botuli na kati ya Afrique du Sud. Ndeko maloba ya nkolo elekaka te, kolisa bwana na kati ya motu na yo mpe na makanisi na yo mpo lobi oyeba ndenge okolonga na mokili ya Tata Nzambe. Tukutani lobi soki Yesu asongi te. Au nom de Jésus, matoye funga mamunokolo ba matoye funga mamunokolo ba na kombo na Yesu. Matoyi na ye na malobe funga. Ngai mama Lutumba nakendaki na prière ya convention oyo esalamaki ya papa Moïse ayaki awa. Nakendaki kuna na mwana nanga azaki banda inane azaki koloba te eti ndenge akokisi 23 ans. Er tokendaki kuna papa abondelaki mpo na ye namoni akomi koyoka mpe koloba. Yango wana napesi Nzambe ozana merci mpo na bolamu nyonso azosalela ngai. Shalom bana Nzambe kana nga ezalaki ka ya depression makasi na banda kolala te na banda koganga na banda koyota bandoto mabe na kondaki na silaki nzoto bamemaki nga na hôpital psychiatrique na dépensaki mbongo ebele esimbaki te. Or fallait na sala mémoire na nga ya fin de cycle ba dépensaki koleka même na classe. Prophète moko ayebisi biso eza likambo kokende hôpital te eza likambo koluka Nzambe epa na ye moko esimbaki te tokende na ba ministère ebele ba prophète ebele simba ete mais nakumisi Nzambe ya papa Moïse po mokolo bamemaki nga dès le premier jour epa na ye asimbaki ngai mutu na ngai komaki stable ezo chauffer lisusu te na komi kolala pongi na komi kolia nazoganga lisusu te na omona su bandoto mabete. Or ce n'était pas le cas pendant 4 ans nde na pamboli Nzambe ya Osana nayokumisa Nzambe ya pasteur Moïse na oyo tosala na kati na faye na biso tomitungisani mingi na problème ya divorce otambolaki par-ci par-là tokutana baprofete ebele misusu bawasinga biso bambongo. Alors lelo tokutana na pasteur Moïse asi kosala biso délivrance na délivrance wana akangoli biso harmonie ezongi na kati na ndako esengo ekoti na kati na ndako mwasi tanga tokomi kosola malamu tozali mpe mpe kotalana lelo esengo ekoti yango tokokumisa Nzambe na ozana aza malamu. Mais au kumisa Nzambe ya Ozana po ça fait 2 ans passés dans un problème sérieux à misu surtout ce mois makasi flou na komona distance te mais ndenge na ko leka délivrance na remarqué un changement bon makasi sans lunettes nazomona clair donc na kumisa vraiment Nzambe ya Ozana zo sala donc na moni ke na olata lisu lunettes te ya on est au kumisa Nzambe ya Ozana Na lobaki déjà ba maladie oyo wumelaka tango molai oyo esilaka te ezalinde démoniaque ba divorce belé tozoko mona tango nyonso awa ezali pe kidoki boya nango epai na Nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. That feel good.